Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Bouyokite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa na biso. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima Mukende. Oumela. KNB. Kin et l'équipe partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin et l'équipe partout et l'osako et liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian ils sont ngolo bisous bye bana Kin ke bana jako zappé so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kutanango check Ovandi. Très heureuse ya koyeba ke bozali ebele ya kozela pe kolanda magazine Kinshasa na biso KNB oyo elembaka te kolobela bino ba réalité ya vie ya Kinshasa. D'actualité na koyebisa bino que présentation, il y a conclusion, il y a négociation, il y a accord entre FCC na cash pour na partage, il y a poste ministériel na sortie ya gouvernement Ilukamba et Salama qui moko la lobby na Fleuve Congo hôtel Bolanda va détail na commentaire. Mon collègue lundi 29 juillet 2019 dans Fleuve Congo Hotel, des accords sur gouvernement Ilukamba entre FCC Nakash et Zalaki dévoilé. Après plusieurs mois, aboutir à un compromis politique et à coalition. Oyo, le coordonnateur, il y a les deux partis, Ezali Bongo, FCC Front commun pour le Congo, Némi Oulania, Cash, Cap pour le changement, Jean-Marc Kabound. Consultation bouclée. Programme ezalaki adopté. Ba coordonnateur il y a les deux partis Basinyaki pe ba présenter ki yango pa ya premier ministre Ilukamba. Oyo na tournaye a ko présenter yango et pa ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo e ko revenir na ye ya ko nommer ba ministre. Et sengeli ba to ya conférence wana ba place ki comité de suivi pour na veiller na application ya accord entre FCC Nakash et Salama. Kasinawe etali composition ya gouvernement 65 membres de Ezali, 48 ministres, p 17 vice-ministres. Oyo ekozala bongo réparti nangambu ya FCC bakozwa 42 postes ministériels, p 23 postes ministériels nangambu ya cash. Kasi motuna yetunami ya koluka koyeba accord et salami nyonso Ezali. Accord et salami ba compromis nyonso ezwami. Mais à quand sorti ya gouvernement Ilukamba. Composition, il y a gouvernement, il y a 65 membres répartis dans 42 postes. Nangambu il y a FCCP 23 pour Nangambu il y a cash combattant pour Nabango. La micro ya KNB le lobby et constant nango et le côté. Ce qui est important est la ligne de Mboka et avancer na yango. Bon, par rapport au ministère où c'est partagé, bon, biso, toza landela selon statut na biso, pour toza na victoire, il y a président, toza parti moko organisé to linga état de droit et ça la vraiment il y a ko fanda lo lenge structure ya parti ndenge ezala. To koki ko se malatité na oyo euti ko sala ma vie parce que ba oyo ba zaki na négociation ba konja biso ba négocier peut-être ba moni que faut ezala bongo na biso pe tozo kaka totela kaka lusu likolo ya ba ministère o bato ba ministre o ba FCC bazui il faut ba travailler pour na amour ya mboka ezane lo monte zo bangisa biso to pesa biso motema pasi
Parce que constitutionnellement, ceux qui ont de la Constitution, Cash ne devait pas participer. Mais le chef de l'État étant le garant, il s'est impliqué, à niveau il a s'impliqué pour Mututu à se retrouver. Au FCC comme projet, comme intérêt, ça ne dérange pas le peuple. Parce qu'ils ont la majorité parlementaire, biso to na majorité populaire. Parce que bao ba vota bango za peuple, bango ba mi vota te. Bao ba vota ki bango za biso peuple. Peuple voté députés nationaux, ba pesi bango chance. Et ko inquiéter biso te par rapport à nombre bango bazui, quantité bango bazui à gâteau. Ce qui est important, c'est l'intérêt de la nation. Bon, vraiment, pour procéder, ils ont vraiment avancé pour être aux années à critères où ils enseignent les mboka et la vision malam. Enseigner le gouvernement et bien. Mais tout ça, ça se fait pour l'impact de salami, la partage à la ministère. Oui, bango basui. Il y a Ebele pour être basé majorité parlementaire, mais il y a besoin de paix, il besoin de tous les contact pour être qu'on fait partie de l'idéologie à partir au besoin de l'ingaka. Comité de suivi. Comité de suivi on est aux alapona Hollande. La tabasi na bango 43. Basala qui Ebele to boité to zana démocratie. Pour le moment, majorité na bango banaye pe osunga biso to sala na bango. Tellement que tu es comme ma démocratie, to comme on a ninga dictature te. Faut mutu nyonso a trouver place na ye ndenge président lobaki mukolo oyo bayaki ko investir na palais de la nation. Alors bien rocha comité de suivi. Comité de suivi on est aux alapona koyeba après trimestre ba yebi au salini au kotisini no bimisini ni musala no ezani. Alors pour na oboya oyo ba misusu na bazolo ba crise soit quoi ndengo to sali bongo to ndimi to za ba congolais to sangani to sala ensemble. Bon FCC cash to za même moral de l'idéologie du chef de l'État. Attention qu'il est là, FCC 50, cash à 5, à 10. Nous sommes soumettre dans le mouvement de l'école. Donc, nous sommes pour l'intérêt de l'État. Et ça pour l'individu. On est bon, très bien que nous conscient de l'erreur qui a passé. On se réfère à nos souhaits. On a pour l'intérêt de l'État. PPP à l'ali, mais lui, c'est moi qui ai moi qui fongola. Otala et ça les lignes bango. Na micro ya hérité Lukoji Mokola lelo abe chole o azali monko ya président et ma parlementaire debout ya UDPS alobeli pona ye batu nyonso oyo bazara ko critiquer ko lobaki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ateki mboka po asali accord na FCC na coulisses lelo o ba résolution nyonso ezwami pe ya sengi na ba peuple congolais nyonso bafungola misu na badongolo misu nyonso ya mote ya mabi. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Peuple congolais bolandi ba message naza moko a molebeli na bino otolobaki ke ba congolais sengeli mbula oyo à travers président Félix Tshisekedi baye beloko nini babenga social baye beloko nini babenga démocratie bino mo bozako yoka ba politicien belé toko bimisa vérité à ba corps Kabila sinaki na Félix Tshisekedi biso kande accord ezalaki nango signé entre Félix Tshisekedi na qualité président Kabila ya président de la République et Joseph Kabila na qualité ya autorité morale ya FCC bino mo bolandaki be information accord entre FCC na cash nde sinyama kalobi donc na koyebisa bino boye peuple congolais bolandaka be information malamu boyeba kaka ndenge nini mboka ezokende parce que seul IDPS nazo rassurer papa journaliste
C'est le leader parce qu'il est en train de lutter pour l'intérêt général. Et Félix Tshisekedi ne trahira jamais le Congo et le peuple congolais. Oh, le peuple congolais a osé la papa journaliste et 23 ministères. Mais le peuple congolais a osé la ndenge nini akotanga yo fele, ndenge nini akozwa musala, ndenge nini akobongisa avenir na ye. Pour liloba na nzambe pe lobi que nous devons prier pour notre pays car notre bonheur en dépend. Bonheur ya peuple dépendant na l'église to na barte. Bonheur ya peuple dépendant tango mboka ezokende malamu. C'est ça et c'est inquiétude ya peuple congolais. Bokozwa ba ministère nyonso mais yeba malamu que à la tête du pays, c'est quelqu'un qui respecte la constitution, c'est quelqu'un qui respecte le peuple congolais. Donc à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Et ils ont inquiété biso ça au nombre de ministères ils ont inquiété IDPS et ça to conserver démocratie auto alternance. Tout ça là est peuple congolais à vivre et loko o ba benga démocratie et loko o ba benga social. To lingi peuple congolais à vivre. Pour la santé qui toko peut garder une autre et à la colonne il faut à chaque fois pour qu'il y ait la check-up na une autre la mutuelle de santé à pesi congolais nyonso possibilité la partie abonnement à $5 il y a pamba aux solutions il y a santé na mutuelle de santé bonnes œuvres ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir ya $5 par mois ya paba. Consultation générale, consultation spécialisée, ba examen à laboratoire, ya contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, pe ba soins ya bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, par église, ainsi que par responsable fidèle, par école, ainsi que par responsable, par enseignant, par élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. Aux nani musala ya motard, aux chauffeurs, aux receveurs, aux TKK, ils ont ouvert pour la maintenance pourvu qu'ils la minorité. Ils allaient dans la catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso, ils ont ouvert dans la maintenance, ils allaient abonnement il y a n'est-ce pas il y a $60 par an. Donc ils ont droit il y a consultation, ils ont la consultation pas un généraliste et pas un spécialiste, dentiste, maladie représentée, aux en a droit il y a premier soin et puis aux en a droit il y a conseil d'examen nyonso. En souscrivant à partir il y a $5 il y a pamba par mois au Biki Silibotanayo ou éviter des dépenses improvisées paie aux 8 contrats. Il y a des soins de qualité. Pour les informations, les canaux sièges et mutuelle de santé bonnes œuvres, na numéro 12 avenue ACP quartier sans fil, Soki Okiti, na entrée à Petro Congo, aux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, au Kotu na Joa Medical Center, Topé Obengi, na 097 77 26 599. 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé bonnes œuvres. Talandenge mabota na biso ebiki. Comment remarquer ma fille mingi ba comment ba ona ba perruque na mutu to éviter ce qui est dans la kaka modernisation to pe loro nini zali ya ko bomba ma lelo micro ya kan be so la kina ba fille ba répondre ki biso boy Magazine Kinshasa na biso. Eric
eza mingi non na bato bana na possibilité muke a sepelation beloko na ye aobatela yango eza mo économie. Bon par rapport ya ndenge olobi ke non bamisusu banda kotia bameshe bakomi na perrique. Donc perrique eza bien eza atoza na chaleur olongoli omba moko ose sentir à l'aise ok moi chaud mo boye otia yango par rapport à bameshe ekobeba na mutu sete bakobengo moi chaud mo boye oluko bongoza mais perrique eza bongo te perrique eza babenge moi chaud koti mama olatisa perrique eza bien musu na kozala na mbongo te na perrique na letisi na perrique na ngai otosala bongo musu mpe mutu ekozala salite na perrique na babenga mwa parcours mbango na longoli nazwi bakangaka maboko na leti perrique na kei na ndosala su te baperrique eza ebimi ebele ya bameshe ya bakabelo neti oyo nde sikoyo atie nde plante perrique tolinga yango mpo tisage kokenda kofanda yango batisaka yo lemo elembaka motu mpasi mais perrique ezofacilite biso kamba moko otie mpe économiser pata mbongo na yo koéconomiser moi chaud mbala moko. Mais perrique comment il coûtera cher pas? Coûtera cher mais bien sûr c'est cher mais na sombi cher mais économie na ofana ngo titi mbula na mbula lokwa ya kabelo soko sombi yango okofana ngo ti moko lembi po kabi na koteka peso mutu na pe na piaka na kepe na tekele mutu mais tissage so na tie ifona bwaka. Songo mususu singeli boyeba ki participer mawa ya kubungisa artiste comédienne na monene ya théâtre de chez nous na kombo ya Mindonzo oyo atika kibiso depuis mokolo ya lobi lundi 29 juillet 2019 participer mawa au sein ya artiste comédienne na baleli na micro ya KNB. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na noza icône na mboka oyo donc botika biso te bosoutenir biso na nyonso ça fait mal. Ça fait mal. Oui, non, catégorique. Ce qui a bien rejoué. Donc, ce qui durait na yewana, ya on va bien moi si mobali. Ce qui a balité, Nzambe pourquoi a balité, Nzambe yebi pourquoi a botité. Elle ne voulait pas rebota dans désordre. Il fallait m'accaber, c'est normalisé, le mariage est comme normal, et voilà, d'avoir Kobota. Bon, Kobota, il y a des fois, ça, il ne voulait pas, donc il n'a pas voulu. Il y a un bon. C'est le roi Kaki, Matoi, Nengi Baloba, nga c'est ce matin, Nakola Muka. Balamoko Mutumwa et Talanga, Azokota, Azo informé, Ayo Fandia, Batondi Kuna Mindondo Akufi. Donc, directement dans la mouki na ju polo mon la ti polo kuta mundoeri na ju kaka polo na pantalon c'est depuis 6 heures que je suis ici donc les a passé surtout pour na biso bana Lemba a perdu moko ya artiste ya minene oza ko sa fierté ya commune donc c'est Lemba qui est en deuil Lemba pleure après monde de Bobimbeleli mais d'abord c'est Lemba qui pleure bon je ne sais pas comment répondre à cette question. Ce n'est pas seulement que Bisso artiste et comédien. Au monito où tu as différentes familles. Zamba yebi mukola kozwa moko ya batu. Siko est tombé que mikolango ba comédien pe ba na kati ya ko récupérer bao ya ye. Alors, c'est normal. Et a été que oh ils na ba comédien te Nzamba yeba qui par exemple ngai lelo na okufa mukolo boy. Il y a un coup de Mokolobo, mais il est tombé toi, Moussala Mokoto Yebanaki. Zamba va changer le programme. Message non, moi, il y a Olopate. Tu penses que Solange Mindondo est tollé la tour.
ça non normal. Le lobby peut au là, tout la mouki. Au monde peut que baleli katale. C'est normal. C'est normal. Mais bon, aka, mouta bella. Nde papa so mundoga bella qui tokyo totalié. To assister. Mais liwa ma Solange. Donc, na comment mona liwango normal. Mona liwango normal. Oh maman mon kwazaki. Donc ce cas a dirigé même tournage. A pesa si ba scénariste belé, goût ya ko diriger tournage, goût ya ko comme filmer. Au moins tout sous ka na bi un jour tozaina coquette place mo bona yebsa ko coquette ça na bi façon na mona ko diriger ka tournage mindondo kaka ma Solange. Abi so na moni mutu mo a diriger tournage na brutalité na yebsa ka Ma Solange Lekio. Parce que ma Solange est ce dirigé sur Amoni aux Anakanda, à côté de Penja, tu fais quoi? N'a pas sur libello mela. Donc, à l'aise dans la scène. Est-ce que tu reçois quelque chose à Solange Mindondo? Ou à n'habiter? N'habiter. Donc, na ma Solange Mindondo. Na linga kaye pe na kolinga kaye kaka malgré à côté nanda kamalili na kolinga kaye kaka parce que ce qui le longa fani na comment obenga mana banzonzing na zui appel à poto grâce à Mindondo. Curiosité kanube tolukarato yeba lelo tolukito yeba nini lelo tolukito yeba bakino ba yebisa biso pourquoi bakino mususu ba vitara ko bala basi o batanga mingi. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Kinshasa na biso. Bon, le problème est ça que la version est moins mingi pour répondre. Numéro 1 ça d'abord, moi si les lots quoi l'équipe mobile na niveau, moi tous me bobangi ça rapenate. Le dessous qui moi si exemple, moi si na mobile basa même niveau, on est même ça va moi bien. Soit mobile à l'écart moi si, on est ça va moi bien. Mais ce qui moi si à l'équipe mobile na niveau, il y a on est côté mabeya kaka. On a ba fille à bongo, ko baraki, amour et zélo comme susu, niveau petit pesé comme susu. Donc moi, si je suis déjà 1, donc comme dans la Bible, le dit 1 plus 1 est 1. Donc il faut le connaître ça. Et ça, c'est comme les choses qui sont dans le monde de Bolingo. Il y a un bilo qui est non, regardez dans ça, bon, niveau non, c'est le comme ça dépend de Bakinois. Puisque moi, je suis à Tangamingi, quand tu es pendant malamu et pas nanga, nous avons une production. Oui, tu vends bien, vous allez bien, elle va commencer à travailler. Ngai paye ce qui moi job est allé quelque part. Na okende pe na sali job wana tozo se retrouver peut-être nga côté na pe ko moi faillite ko zala ye pe côté na ko tang sabana donc nga na mona ngwe lo hotel le belanga pe lo hotel quel que soit niveau na nga habitude peut-être ko zana c'est moi c'est za likolo et le belanga te bon na ko koloba soki bakinois baza ko éviter ko bala basi o batanga mingi ezali pour n'engagez penser un rapport moko penser likambo etali éducation na likambo etali mariage ezali engagement ya batuni balé bazali ko balana kelas ezali éducation pour mutoza na posa ya ko approfondir connaissance sur makambo za na posa ko sala de deux tango bat babalani na kati na foyer soki moi ça tangi mingi eza pour avantage ya libota na ye donc premièrement na mobile na ye na bana na ye eza penza mabete soki pour nanga bakinois o bazana makanisi ya ko éviter ko bala baso batangi mingi na pesa conseil ke balongola makanisi wana. Bon, on a c'est faux. C'est-à-dire ils ont dépend de la vie à mutu na mutu. Mutu nyoso zo boya mwso atangi bato ba boya baso batangi mingi za tam so atala par rapport ya niveau azanango azana complexe par rapport à mwso atangi mingi. Or na ndenge monde des autres tambola lelo actuellement ko bala mwso atangi ça très important. Parce que plus de 90% il y a des jeunes quinois tous salatiers, tous vivent en accord. Or, la gérante yanda koza mwasi, ou azotika la na bana. Or, ce qui moi c'est une capacité intellectuelle moko boye.
les élections très important pour l'éducation à bana. Oui, moi si moi déjà base les amabé, à part base à tangité, déjà sorry moi na sali moi erreur moi on comprendre naie déjà ben papa na au moins déjà que ça fait partie déjà de l'éducation au moins ça zui. Si autant moi ça on va vendre dans son environnement à mabé. Yé moi déjà na base ya mabé et puis capacité intellectuelle na eza na C. Déjà yo tiozo bima wana yeba ke fui mo malonga e kozala te. Na masolo ya ndule mokolo ya lelo la micro ya Diema Weja Fabricas a expliqué album na ye mise à jour oyo euti kobima pe a annoncé na opinion bayeba ke mokolo ya le 4 août 2019 a kozala bongo en concert na Académie des Beaux-Arts na commune ya Gombe pe azali koyesa bakina nyonso bazanga te. Dans ce j'ai 29 titres. 29 titres. Je pense qu'on est pour grandir un jour. Tout beau tamatokoli un jour, même ça vie. Voilà, je pense que au départ il faut demander à Bango de si c'est dit à quoi. Ce Bango, ni ça qui va c'est eux qui savent. Moi j'en sais rien. Autre Singara Moussa ça m'a bien. Moi respect à la moi personnalité. Tout beau t'as les 4 na Kermesse à Grand Baoba et puis les 24 na Académie des Beaux-Arts. Et puis les 11 à Anna Bandal. Tout cet album n'a pas consommé, album a bien, album a Romba Nan. Avec la nouvelle attitude, mon paix. La paix est plus puissante que la guerre. Atana kati yandoto, nazolota, ebandoto nanga tragédie misérable. Absence na yo est provoquée, ba calvaire, alita nanga chamala. Honorable nanga yo zawapi, nzoto yo, bozomonawa. Et pavé, yampamba, motser nango ici pita, na souci, na tikali wa et pavé, yalita chamala. Merci.
Émission lelo comme na souka botikala toujours côté branché mais vous s'abonner massivement la compte YouTube Kinshasa na biso mais vraiment bo ça na teke Kinshasa o kande na lobarake ele ki na on part Magazine Kinshasa na biso